Bakimbangisi, basé dans professeur d'université, diplômé universitaire, combien est belé? Et pourquoi pas eux? Ce sont aussi des chrétiens. Nakati na armée, et belé na ba no na zo supakuna, bazaou yakana ba diplôme, ingénieur, un ingénieur azainan. Atazai soldat, azali ingénieur, mais azali universitaire. Azali école de guerre, breveté d'état-major, c'est un grand intellectuel. Breveté d'administration militaire, balobi bam, azali nani. Citoyen et citoyen. Batondi Zahir Mobimba. Mais ce qui m'ont gangé, Kenda kuna na yauma, alobio, azali na salle de bain, kuna tenda kwa malamute, atika ina Kinshasa. Ce n'est pas de ma faute. Nakina kokwe la monga engagé, nous pas aboye kena na yauma, ndekuna ngai osala boite Kenda. Non, c'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Et bakotia ba makambo ya lokuta, mensonge, intoxication, na kati na moto ya ba peuple intellectuel chrétien. Sala makambo ya nzambe, bongisa, ba Kristo bakoma na motema malamu, musala na yango wana. Mais okotika oya yo, otala kabe, Mobutu asali boete, asala ka boete, batunindi ba. Mais c'est pas ton affaire. Soko zairwa. Sali sabiso tolunga na makambo mboka ebonga. Soko mosala Mobutu azali kosala te. Est-ce qu'ils avaient le temps seulement de se réunir en conférence à Kinshasa? Et les Tobongisi, ils circulent librement, ils prêchent librement, mais qu'on ne me raconte pas des histoires. Voilà tout. Intellectuel chrétien, qui n'est pas chrétien? Moi aussi je suis chrétien. Attends, à bêter ma colonne à gauche, à droite, je reste chrétien, croyant. Le kola, na lobi makambo ya ba intellectuel chrétien, nazali kokoma pe na makambo mosusu oyo ekobebisela biso mboka. Makambo ya ba secte. Tulingi nzambe, mais nazali komona na maye na ngai, nzambe yango eseleki mingi. Je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair na esiko wana. Lobi awa tango bovote ngai, nazali kosala tour. Naye kosukisa wana octobre de l'année dernière à Kinshasa. Nakomi na Mbandaka. Namoni groupe ya ba mama moko banso kitambala ya pembe, bilamba ya pembe, bazo betaka maboko. Na katikati na bango, nabi uyu nani? Moninga na ngai moko tosaki classe na Mbandaka ya komisango. Oh. Nalobi na chauffeur ya jeep nabi lembisa nana nabi di likamboni boni abi tozo sambela be pona yo. Wow. Tokosuka wapi? Boyoka kilobi na nzelo boyaki na yango pona koyawa na maboko ya mobali na droite. Ndako moko temple ba ndako be batongi wana. Nga banzaki makambo ya malamu. Babi ba témoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais n'a pas ça qui autorisation ba ça babilo. Tango bazali ko sakola babi tala obele nzambe. Ko tala makambo ya bato ya mokilité. Okoyi ko pesta lo sakona drapeau te. Okoyi ko yemba hymne national de la Zaïroise. Yo zali citoyen zaïrois, militant MP. Makambo ya drapeau italiote. Chef de l'État, État-lioté, mais où nous avons et où tu vois. Nakamati nini ordonnance na tisuka na makambo. Pas ce que tu as attention. Biso ban soawa, tutanga ka Bible, tutanga ka écriture sainte. Pour na kati mokolo moko balobi na biso boy. Jésus qui s'adressait aux pharisiens. Atuni bango. Abi oyo mbongo bozota lisanga oyo
elongi wana ya nani balobi na ye elongi ya César alobi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint-Pierre oyo pape ya liboso Saint-Pierre oyo pape ya liboso akomaki oyo na ye épître be moko soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto azali na responsabilité ya kobongisa mboka. Moto oyo akobeta beta mutu lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya malamu te abongisa. Moto wana yoke na koloba pesa mbote te. Drapeau ya mboka. Yo etali yo te makambo no benzambe menzambo ngo wana auti na iwa oyo balakisaka biso ndenge yo ye nango ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoi te nyenye okokoma na chef lieu ya région mosusu okokuta un commerçant failli elingi koloba asali commerce akpei na faillite tongo etani akomi na sutani ya ba monseigneur bouton ya motane ekoti ndenge mo ya motane na mutu mais okotuna na gouvernement mais je le connais azalaka moto ya ba boyeboye na boye abi ya ye waya lelo azali monseigneur asi aumeli na kati obele olali oloti ndoto mpe tongo etani okomi alo bamama batata bandeko okoleka okutani na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo mutu nyonso atiki mandefu awa nyenye balobi o azali pape na eloko moko boye citoyennes, citoyens, nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça? Bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bo nzambe na ngai bo ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe yo nini kombona yango baka yao o kuna nini bika yao o kuna nini citoyenne citoyen où est-ce que nous allons? Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Mais est-ce que avancer République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Tukozonga sima na makambo ya ndenge wana. Oloti ndoto tongo yo papa, oloti ndoto tongo yo mose, oloti, ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambo wana. Yango mona na bloqué makambo wana. Na lingi lisusu koyoka yango na matoi te. Soki tozali kosambela nzambe, na bekisi moto asambela nzambe te. Mais ezali eloko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakene ake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye nyenye toyokana malamu nyenye lokola na teremi awa nalingi mpe makambo ya nzambe pe mokolo moko ezali bakambo ya zuwa te pe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 bonga natikala kozelaka yo citoyens, faisons attention. nakoyolobela bino yango polele parce que bokoyoka lobi awa engindi balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Tokosambela nzambe mikolo nyoso na Zaïre, na tongo, na midi, na pokwa, na butu, ndenge tolingi.
kasi na boyi nini désordre. Constitution epesi ngai devoir na koveille na sécurité ya bana Zaire ya kotala Zaire etambola lokola tolobaka na lingala ya batata wana alima mbilinga te na boyi moto asambela nzambe te me banzambe oyo ndenge nazali kolimbola bino awa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyika ta kotuna ete uti wapi balobi na yo nini ozali kosala te nabi bazali kosukola ye mpo milimo ya mabe longwa ngai mobali na ye okosukola ngai te obele ye militant natiki neno esika oyo mwa moke pembeni nakomi na eloko mosusu danger public lisusu oyo nabunda na yango te na moi na yo babengeli ni tribalisme. Nazalaki une fois encore choqué, dérangé tango naoki tango pe bino pe boyokaki makambo malekaki na kananga. Loi contre Batetela en 1986. 19 ans après la création, la mise sur pied du MPR, notre parti-État. Maman batata bandeko nalalaki pongi malamu mokolo wana te mpo na koyoka te makambo wana ekoki kosalema lisusu na kati na Zaire oyo tobani toboyi libela. J'espère que bamama batata bandeko oyo bavandi na kananga bazali koyoka ngai basala manso naoka lisusu makambo oyo na matoi na ngai te mpe makambo oyo ezali kokoma danger toti bato banse bana azali mobimba na kati na MPR mais mwa moke awa mpo na kosala subversion bazali kozongisela ngai baassociation tribale mwa moke koka basala pasu banani bangombe bingwa citoyen danger yango wana moto na moto azali na identité na ye, l'unité dans la diversité, mais diversité oyo ekoki koboma unité nationale te. Okoki kozala mokongo ovandi na Bazaïre, olongwe na Bazaïre okei na Ozaïre, oponi bunia ovanda mwasi bana okufa wana bakunda yo, vous êtes chez vous. Ce sont là les enseignements du MPR. Peto sekaka bamboka mosusu soki toki te tribalisme tokoloba bango bazali na kati na makambo oyo pe malgré le MPR nakenda koyoka te telle tribu contre telle tribu toboyi makambo ya tribu te. Chacun d'entre nous appartient à sa tribu mais toboyi tribalisme. Chacun a son clan toboyi clanisme. Chacun a sa région d'origine toboyi régionalisme. Et koloba soko batiyo awa commissaire d'état cabinet mobimba bele tribu na yo nini oyo nini tribalisme. Okoyoka bien okozala tranquille okozala malamu obele bato na tribu na yo pene na yo oyo toboyi tina nini ebebiselaki biso mboka mpe soko tokebi te ekobebisela biso lisusu mboka. Yango nazali koveye na bamakambo wana soki nayoki obelema moke nakamati bamesure immédiatement sans hésitation mais aucune nalingaka koyoka makambo wana na matoi na ngai te. Soki omoni mokonzi bamama batata bandeko chauffeur obele kabila na ye, cuisinier obele kabila na ye, bureau na ye obele kabila na ye, mauvais militant azali nini tribaliste. Et nous condamnons le tribalisme. Un bon militant du MPR azali commissaire d'État
tokoki kopekisa ye te atia moto ya kabila na ye na kati ata moko mibali misato te mais soko nyonso bele bango vous êtes foutus bato penepene na yo bakomona et il le signale na tondi na bamikanda vous condamnez le tribalisme tala moto na yo boye cabinet na yo bele na boye etondi epai na ngai donc ekoteli bamilitant parce qu'il le dénonce et il vous dénonce sala na yango attention nazali chef de l'État directeur na bureau na ngai maître Nimi un Zaïrois un militant mais azali moto ya bas Zaïre mais ça ne m'empêche pas moi de dormir oh akoyeba secret nini nazali nango nabomba yango na quel secret nabomi moto mpo abomba akenda kosakola yango badossier ezali dossier ya l'État chauffeur officiel na ngai capitaine Mayimbi Bazaïr qu'est-ce que ça me fait akenda koboma ngai ye mpe akokufa na accident yango nabanga ye mpo na nini mokonzi ya maswa na ngai commandant ya maswa moto ya Zaïre je suis bien bapilote oyo batambwisa ngai poto Amérique Asie Chine tout ça là ya Zaïre mongwandi azali na kati te mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. Nakena kulukabe mindondo. Soko zai mongwandi pempelan, chef de cabinet, chauffeur nangay, commandant à bateau na banine, mais je ne dirige plus le Zaïre. Na kominini, un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali koboya yango ba mama batata bandeko. Ezali mabe ekobebisela biso mboka tokosala retour te tokokoma na ba 1960 ndenge tozalaka je suis contre yango nazali kodénoncer et je crois que ozala commissaire d'État ozala secrétaire d'État ozala PDG ozala nani na kati na République du Zaïre ata nalobaka no te osi oyoki ngai malamu obanda kose corriger soki nayoki yango correction ezali te o mindondo nyenye na esika oyo lokwa namoni elingi ezonga bamama batata bandeko à bon entendeur salut balobaka na ndako nzambe oyo azali na matoi ya koyoka poloba te oyo abandi koimite basango te ezala be masolo nyenye bamama batata bandeko naokaki awa na note mosusu natangaki mpo liboso nasuka na esika wana moi maloba make ndenge naokaki mokonzi ya région ya Kinshasa mama Nzuzu ya Mbombo alobaki na bino awa mpe ndenge boyokaki nasakolelaki bino bana ya ville ya Kinshasa na kati ya communiqué tosalaki na réunion ya conseil exécutif oyo na présidaki le 30 mai Kinshasa ezali miroir glace talatala soko moto akomi ayeba te anyeti capitale miroir ya Zaïre mobimba soko omoni olobi na banza kuna na nsima babengi arrière pays ezali obele ndenge wana me ndenge soko nazali koleka na banzela namonaka tokoki be kobongisa nzoto lipombo bilamba ya sika bilamba ya kitoko te mboka oyo tovanda na kati ya mosoto te ezala propre na congrès oyo elekaki lobilobi awa na 1982 tovotaki résolution moko tokanisa mpe bawe oyo batondeli biso na basimetière nayebi nano région oyo sous région oyo to zone oyo na kati ya république balandi
résolution ya congrès ya biso wana te. Soko nazali koleka na hélicoptère, soko nazali kotala ba cimetière epesaka ngai mawa mingi koleka. Mawa pesoni bamboka oyo tokendaka na bapaya na poto Amérique, Europe, Asie, soko otali cimetière ezali lisusu esika ya mawa te, ekomi esika moko ya tourisme. Okoka be elengi otikalaka kotala ba cimetière. Na cimetière na Zaïre bamama batata bandeko ezali makambo ya soni. Lokola bozali koyoka ngai mama Nzuzi mpe wana azali koyoka ngai, nalingi ba mesure urgente immédiate salongo ebandama na ba cimetière kotia ordre na yango ezala petwa lokola balobaka pepepe moto moko alobelaka biso awa. Ebe nalingi baoyo batiki biso bakei tokanisaka mpe bango, tokanisa bango mpe matanga komela kolia mbongo esili, saki na loso soso esili, mabata masili taba mpe esika oyo toti bango monsoto. Ce n'est pas sérieux de notre part. Avant ya kosala matanga sanza eleki motoba ozali kosangisa mpe mbongo olongola pili orchestre ya babina bam esika oyo moto ozali kolongola pili na ye matiti ekomi awa. Citoyen et citoyen, où est notre sérieux? Toyokani na esika wana natiki yango mpe mwa malembe nakomi na esika mosusu eleki mwa poso soko mibale awa bomonaki ntango tosakolaki ba mesure d'ordre social oyo nalimbolaki mwa moke awa kobakisa mbongo, kokitisa talo ya mai, kokitisa talo ya courant. Nabangaki nini mindondo. Mama asololaki na ba mama commerçante. Tango apesi ngai rapport, a téléphoné na mama ya condition féminine, kamata contact immédiatement na mama Nzuzi. Akumbi ngai susu ba mama wana nasolola lisusu na bango mpo na rapport mama apesi ngai. Ce n'est pas mon travail, citoyen, citoyen, militante, militant. Nakenda kotalaka batalo ya bakwanga, makemba, fufu na kati na zando, mbisi, nyama, soso. Ce n'est pas mon travail. Mais nazali kosala yango. Pe mokolo moko na albaka boy. Le Zaïrois achète mal. Par rapport au naza kozwa na ba biloko wana. Osombi wax soko 1800. Olobi lelo 6000 Zaïre. Mama Zaïroise akowela yango. Po olobi kospona yango nini escalier ya maréchal. Kombo na yango nini Selio. Kombo na yango nini lokasa ya mbongo. Comme militante, militant, citoyenne, citoyen. Escalier ya maréchal ezalaka na mongalima. Ekomi wax olongwi 6000 obe escalier ya maréchal lokasa ya mbongo Selio babiloko wana natangaka be kotanga namonaka mpe bilamba yango te nazotanga be na kombo soko olobi na ngai bilamba bamama batangi soko Selio soko lokasa ya mbongo soko escalier ya maréchal nayeba te etikala be na mutu mpo na be kotangaka yango. Mais nous achetons mal. Lobi awa vendredi moko mosami tano bapaya bauti na Côte d'Ivoire baye koluka mindondo epai na ngai kwa tozali batata ya bana boti mwana mwasi mindondo bauti kuna te baye koluka mindondo tongo etani moko na poso mama atindi bango na zando nzoka nde mama moko mpe asombaka atekisaka bawakisi kuna na Côte d'Ivoire mpe azali na kati basalisi asombi tozongi alobi na mama abi mais rapport entre le Zaïre et le français si on prend 1000 Zaïre ça fait combien de francs CFA abi maman multiplié par 6 ça fait 6000 abi alors 6000 wana donc non
multiplié par 5, ça fait 30 000. Mais quand on a bis wax, c'est les caca 20 000 te. Au Zaïre, c'est plus cher. Maman, yo a te que ça ka wax. Maman ya mobali yo aye kuluka mindondo e pa na ngai. Ndi aza koloba. Alobi, c'est plus cher. Pour na bango, il est caca 30 000 te. Il est caca 20 000 te. Au Zaïre, c'est 30 000, c'est plus cher. Réflexion, il y a mon payo à te que ça ka wax. Qu'on a taille pour faire sa bisu. Le 30 mai, Nazaki n'est pas allé. Nasakoli, makambo ba mesure sociale to kamataki. Tongo etani, non kana téléphone maman Zouzi affolé. C'est un président, ça ne va plus. Et ba mesure yo kamate yo, et ben ba commerçant et o qui te transport to longwe na oui, to za ko komana 10. Ngai nazali mokonzi nakoki te nasala ndenge naloba ndenge mpe nasakolaka ndenge. Non, il faut toujours la vérité. Dossier ya batransporteur ekomaki na département des transports balobaki nini balongwa na wizai bakoma na 10 ekona maswa tolobaki yango. Mais yo okoki obele te lelo babakiseli bato mbongo tozali le 30 mai bato ya leta bakozwa yango le 20 juin yo obakisi déjà tobengi yango nini ezali provocation. Soki ozali kozala commerce affaire na mayele mpo bota kozali kosala commerce akoki kozanga mayele te. Le 30 mai balobi bato bakozwa mbongo nano basimbi yango te. Tongo etali lobi transport eba ozali kolukela biso mindondo. Mais soki ozali moto na mayele oyebi te basakoli le 30 bakotouche mbongo bakozwa yango le 20 tika batouche na eno lekisa ata mikolo zomi te. Le 30 juin ezali mpe yenga. Tongo etani le 1er juillet olobi mais nazangi pièce de rechange nasali ndenge bayebisaki biso na badossier ebe nakotia ata 2 Zaïre. Soki obakisi wana bato basi bazwi mbongo na bango basi bale ata osali 2 Zaïre ya likolo wana ekopesa dérangement mingi te. Mais bazwi nano te yo osi obandi kuna ozani provocation mindondo okati no naboyaki mindondo na kati mesure wana na bi ikele 20 etikala be loko ezalaka okatina. Militante, militant, citoyenne, citoyen, nyenye toyokana na moya lelo mpenza malamu na esika oyo moto akoki koloba te ayoki eloko nalobi te na moya lelo nalobi te na mboka oyo Zaïre bakoki lisusu kobakisa talo te. Je n'ai pas dit ça. Soki commerçant oyo atekisaka biloko asali bénéfice te moyen mosusu ekozala te ou bien faillite ou bien akangi. Et ça n'arrange pas le Zaïre. Pour soki asali bénéfice l'état kotia taxe pe taxe oyo akopesa yango soki tosangasi esika moko epesi bamillion tozosala nango mosala. Tokoki te totia commerçant na kaka ye mpe ifo mosala na etambola mpo mboka ebonga mpo bobunga te en matière d'orientation économique. Tolobi nini libre entreprise. Libre entreprise ezali mindondo mingi. Ba consommateur na mwa ba association na bango bakengelaka. Nakoki otangela bino mboka moko ya Afrika bazali pays voisin. Elongi na esika moko na otolongi na Zaïre te. Soki okomi na wenze moko zando moko na mboka oyo nalingi kotanga wa te balobi no boîte ya tomate talo boyi okosilisa mboka mobimba wenze soko 40. Talo bendenge moko balobi wax yo soko selio soko lukasa ya mbongo soko escalier ya maréchal talo boye okosilisa wenze zando magasin talo bendenge moko. Mais tozali na kati na désordre
tokosala attention mpo tolonga biloko ya talo secret remède ezali mibale te. Abondance na lopoto bolabi la loi de l'offre et de la demande. Soko biloko eleki mingi talo ekokita. Soko biloko oyo tokosombaka oyo tolingi tokolia tokoya kolata ezali mingi te ezali moke talo ekokenda bele likolo. Yango monaka tozali kobunda mingi kosakola butu moi po bandeko babomaka mbisi baboma mbingi. Bandeko balonaka basongo pondu, pondu ezanga na Zaire te, fufu ezanga na Zaire te, makemba mazanga te, loso pe ezanga te, elonama mingi. Pe soki otali na banza biso bazotekisela biso lelo na mokolo ya poisson, nayebi na eno talo na yango te, ekozala mwa ndenge po ezali bapêcheur bango moko bazali kotekisa. Mais sikoyo ezali nini pêcheur abomi akomi be na libongo groupe ya bamama mosusu barevendeuse balokoti nyonso mosusu akotambola na makolo te kisasa akamata bus te atamboli na makolo te kuna soki akomi kuna abakisi mpe oyo aye bénéfice. Naoki mama moko lobi na télévision azoloba nazali na bakoko 13 nazobokola bango soki nabakisi mwa moke te nakosala na bana oyo boni. Je ne prends pas la part des revendeuses ni des pêcheurs ni j'explique. Association ya baconsommateur bakosala mosala na bango aneza nazalaki mpe na bango na maswa na basyndicaliste na limboli politique nini po prix ezala malamu. Commerçant a perdre mingi te po ekobebisa politique commerciale politique économique ya Zaire. Badéranger mpe bato nako lelo ebuti lelo ebuti lelo ebuti ozaye be na kati ya ndako mokolo lopango aye abio na bakisi mire Zaire po aoki te babakisi nsima. Mais ndako yango otongaki mokolo oyo babakisi talo ya nsima. Nazali mpe na barapport ndenge nini monyokoli na bato bafutaka bandako la bafutaka balupango na kati na Kinshasa. Citoyenne, citoyen, militante, militant, tozali kati ya biso moko bana ya Zaire. Tokoki kopekisa moto ya tongi ndako na ye aoki pasi na yango atia talo te. Mais soko si oti talo bosi boyokani na moninga azali na mwasi azali na bana asi akoti mais kokomisa ye mombu te. Ndenge nazali koyoka na matoi na ngai mingi bakomi lokola baumbu kogangela bango kofinga bango kobengana bango kobwakaka bango libanda ezali mabe ezali politike ya mabe ezali politike ekoki kokontinue te ezali kopesa pasi ezali kopesa badérangement. Ndako ya yo moninga azali moto azali na mwasi azali na bana okoki kofinga ye liboso na bana na ye te oyo ezali na ndako na yo lupango na yo okoki kofinga mwasi na ye te liboso na bana na ye ndenge nazali koyokaka na barapport lobilobi awa na mokanda natangi obe na ntongo awa moto moko dignitaire ya ordre du léopard ye na mokolo lupango baokani te soko baswani mokolo lupango akokumba famille ne bato soko tuku mibale beta beta biloko nyonso na libanda akamati bandeko nyonso ati na kati moto wana na libanda abo moto babengani locataire abime oyo plaque oyo bobomi na monoko ya lupango ezali plaque ya dignitaire ya ordre bapesa abikenda koloba na moto oyo apesaka oyo yango te lupango ya ye te ya ngai. Militante militant citoyenne citoyen ezali ya ngai te ezali ya yo. Mais yo ozali Zairois okolanda mibeko bon lokola sikoyo nazali na adresse yo lobi kenda koloba na moto oyo apesaki yo te ya ye te ngai nabengani yo ngai mpe so nalandi mibeko na code pénal nalobi ben eloko oyo osali
plaque wana opasoli obuki nga bibo yo lobi pe de moto apesa kenda koloba na ndako na ye te ye mpe azali na likolo na yo alobi ale balanda yo na parke osimbi eloko wana ye asinyaki yango orespecte signature na ye te ordonnance na ye te yo mpe leka na tribunal oyo ezali nini mindondo ntango okóma na parke o abuki lokuta ezalaki boye te nalobaki na ngai boye te nalobi te moto akomeli nga mokanda babengani ye il a raison je n'ai pas assisté à la scène makambo malekaki maloba balobaki nayebi yango te mais j'explique soki balobelaka ngai ya lokuta soki balobelaka ngai ya solo nayebi te nyenye eloko mosusu natangi mpo tosukisa mpe mwa noki na moi makambo ya nouvelle carte d'identité balobi soki otala oyo bati eza kopesa basitoyen na mindondo mingi nyenye na esika wana botia bele matoi na koretire nano dossier wana toyekola yango lisusu malamu toaprofondir tokobimisela bino talo ya sika nyenye lokola tosali tour d'horizon vie politique diplomatie na biso bana Zaïre situation économique financière ya biso bana Zaïre ya mboka na biso Zaïre ndenge nini tozali na yango nzinga na biso makambo ya talo makambo ya bakarte d'identité makambo ya batransport nakoteli yango mingi te mpo mama Nzuzi asayebisaki bino talo ya biso tobengi mpo na Kinshasa oyo ekotambola mpo na population ezali boni oyo ya bana classe ezali boni nombre ya taxi mpe ezali boni tosi toyokani na esika wana nalobaki na bino nini ezali masolo je viens rendre compte na mbula elekaki napesaki promesse nalobi soko problème esili te tokosilisa na novembre tebokanisa te ezalaki promesse non tenue te parce que programme eleki ngai mingi komona na sanza moko bakobenga ngai na bisika soko mibale misato mpe kotambola orke napesaki promesse na kosala boye na koloba boye mbula elekaki tokutani awa mbula oyo mpe tokutani awa lokola tozali bamilitant ya MPR militante ya MPR tosukisa na makambo matali parti bokoso mindondo mpe ezalaka na esika wana rapport na esika wana eyelaka ngai mpe mingi soki mokonzi ya parti abengi lisanga elingi koloba mwa réunion mokonzi ya parti na cadre MPR ce n'est pas seulement le président fondateur ozali na kati ya collectivité soko mokonzi ya collectivité mokonzi ya quartier babengi réunion toyokana malamu batata bamama bandeko ozala membre ya comité central ozala commissaire du peuple ozala commissaire d'état secrétaire d'état PDG que sais-je encore azali mokonzi ya quartier na yo azali mokonzi ya collectivité na yo koloba te nazali na grade monene ye grade na se tu assistes il faut ozala wana commissaire de zone asali rassemblement na zone wana yo moto ya comité tu assistes nazali kozwa barapport babio bakonzi bayaka na bango te soki tobengisi boye bakenda te lokola lelo bayoki ngai bakoya soko ayei te nakoyeba be koyeba te ayei te ezali menace te tolingi nde kobongisa moto bati ye na esika oyo ete sala boye ozali na quartier na ye na collectivité ne na zone na ye
okolanda mibeko ya MPR okei ovandi bayambi yo oyoki makambo ya koloba te esili oke kosala programe oyo ya yo ya privé à part suka wana bamama batata bandeko nalobaki nini je viens rendre compte kolongwa le 24 juin 85 kolokoma lelo mwa makambo mike make nazalaki na yango na rendre bino compte yango wana le 24 novembre soki mabongi tokokutana lisusu me awa te na Kinshasa soki nazali na Kinshasa nyenye nakoki kobosana eloko moko te kopesa bana ya kine longonya ndenge bamama balati ndenge bamibongisi ndenge boye ebele elakisi militantisme bolingo ya mboka lokumu ya mboka koyoka eloko nini mokonzi akolimbola basusu baye na makolo bazangi bus na komi bazali obe koya elingi kolakisa ezali kolakisa te MPR ezali kokenda be na liboso na yango nasukisi na kopesa bino banso militant bamama batata bandeko longonya monene merci mingi boko babele ndenge wana suka wana abuo bako papa président na mama bako saka tour bako visiter ba visiter na kenda bako visiter
Nzambe alakisi ngai biso bayindo tozali baungu ya mindele te. Tango yangoyo ya koboya ba eklezia wana esengeli toyinka mpiko biso na biso. Mwana oyo namoni azali na milemo mabe. Bato mibale ya makasi pe ya nzunzu po ete na banda kotinda bango. Kimpavita, biso tobunda bitumba ya makasi, tobunda bitumba ya Shaka Zulu, tonyata makala na makolo. Kasi pona mosala ya Nzambe ya mpungu, tokokende bisika nyonso. Nzambe ya mpungu na nzela ya Kimpavita. Konzi, alengi pe toyokana po tobundisa mindele yango wana. Yo. Ebandi liboma. Olingi otelemela mindele. O ndundu ya biso. Otelemela yango. Yo. Fanda. Souhaitez-vous, mes chers amis, pour le cas de Kimpa? Exécutez-la. Papa, mon... Nzamba mpungu oyo abotami azali mwana ya elaka atondisami na nguya mingi. Kutikala na mwasi nanga. Kaya mwasi na yo na boyi nakolinga ye. Makambo yango ekokisama na ndimi. Ti moindo uti wapi boizoleka kibode kibodi ndeti Nauti kokangela bana na nga zombo po libatisi na bango yari lobi. Boye te nareka te vrema. Etongo ilamu. Wani matanga eleleli nini wana mutakufi na mboka lamuka na kombo ya Nzambe ya mpungu lamuka Naza wapi? Uzaki ma... Ok, en tout cas, mbote mingi bandeko na biso. Toza na message oyo biso ba combattant ya nakati ya UK. Tongo ti de la biso tout message tozali nango. Message ya biso zo basé vraiment à plus na biso ba résistant, biso ba combattant. Vraiment ba combattant nyoso bisika bozali la kada 5 continents. To pesa kabino lungo ya pe bravo. To encourager kabino toujours na kati ya résistance. Pe na kati ya combat. Tozali kamoko oyo biso to bombi po bandeko na biso baso bazali na kati ya monde. To kanisa na bandeko yo to kati ya UK, to bino to tin neblo message oyo tozali na yango. Message tozali nango oyo to pesa bino bandeko na biso. Message ezali boye. To bengisi bandeko na biso baso o bazali libanda na kati ya Grande-Bretagne. To bengi pe bandeko oyo bazali na kati ya Grande-Bretagne. Oyo yebi azalaka combattant, résistant, azalaka na Hong Kong, azalaka na Japon, azali na Chine, azali partout dans le monde.
to bengisi bino na date na sanza oyo toza kobengisa bino na 5 continents oyo esika bacongolais bazali bango nyonso tobengi na date oyo boye na sanza ya motoba 6e mois le 14 tosengi bandeko nyonso bisika bozali bobengana balimero ya telefone ekoleka wana mpona contact soki bozala besoin ya contact mpona biso topesa bino oyo tobomeli bino contact ezali wana bobenga ezali bamwa makambo ebele mosusu bazala bapasseport na bango bakozwa moya kokatisa mbala moko mosusu azala mwa quelque part mo makambo ezali bobenga na limero oyo bokozwa suti na bino eloko tobekisi te eloko tozali kobengela bino boyoko kokuta yango awa na kati ya Londres nakanisa bana tobandi résistance na kati ya UK bana tobandi résistance na kati ya Grande-Bretagne bakoko balobi mpe tobenga mpe bino bozali bana bomona mpe biso oyo tozalaka na kati bino banso toponi te na mboka nyonso na 5 continents toponi te tolobi oyo kingandi oyo kingandi oyo kingandi te na 6e mois le 14 batu nyonso boya baboko polele oyo biso ba résistant ba combattant na kati ya Grande-Bretagne tokoyamba bino. Je pense que tozali na mwa message ya muke ya kopesa bino ilitira kopesa bino bakombo boyebi déjà que oyo pesa bino message Gérard Ngando le crocodile na bolingo ya Congo na bolingo ya mboka na biso na oyo prophète de Satikaki biso alobaki na biso ke balo bazali libanda vuluzi kimbangu alobaki balo bazali libanda ezali bino ba messager oyo bozali libanda bino nyonso tu tobengi bino na 6e mois le 14 ozali na passeport non rapide yaka tokoyamba yo bisika surtout akei kozala kitoko pe masolo pe kozala ya kitoko pe jakasi tokobima pe espoir boko ya kitoko parce que libération ya Congo ezali kala te de toza kosangana boye toza kobenga bino po toyebi tina boya bino nyonso tu to répéter koloba bacontact ezali mpo soki oyebi combattant oyo solo na kati ya Grande-Bretagne benga ye akoyebisa yo le 14 ya 6e mois bino banso boya na kati ya Grande-Bretagne place tokopesa bino place après sika tokozala mais le 14 6e mois balimero ya telefone eza koleka wana kombo mpe eza koleka wana bobenga tokozala bino na kati ya Grande-Bretagne oyo ezalaki message ya bacombattant barésistant na kati ya Grande-Bretagne message apesi bino yango wana merci eza ya bino mobundeli munene Gérard Ngando le crocodile ingeta